na luka nzambe pona biloko mokili te mabala te pona mabala te pona kubota te pona zombongo te na lekisa batu ngai tout est vanité nyonso eza ba valeur to tikango mais biso prophète Emmanuel do dalobaka to luka nzambe pona lola talaka TV bien tala téléphone na bien ndeko ozola ndanga oza ba problème ebele omonika yo mutu na olakisa musa yo mutu talanga yo le 17 kozang yo peut-être basi va préparer yo taba ya bonne année que les premiers roko maté kaka yo mutola nanga yo jour ya le 17 yo nde yo kaka nde muto ba tena mutambu sali oyo balua ngo nikima pona kolongolo na mutambu wano balingi balio na famille kaka yo muto talanga yo eza muto musute yo kaka toyebi biso moko ba africain toyebi ndenge mitambu ezalelaka biso chaque fin de l'année. Nayebi pourquoi? Ezala mitambu ebele oyo déjà ba préparaka biso chaque fin de l'année. Peut-être on a mutambu moko ya malédiction au kota nango 2023 vino ekende da kobeba. Peut-être ozala kati ya mutambu ya liwa. Basi ba tsheli o cercueil ba zelo kaka oza nyama o ba kolia na ba fête. Mutu nyonso te nzambe apesa nguya ya kobimisa batu na kati ya mutambo oyo batie yo mutambo oyo esi basi bakotisi yo na kati mutu nyonso ana pouvoir wana te yo ozomona wana nzoto kaka mso eza isu nzoto te otikala etiketi odaye déjà comment vivre okolia boye ozoka biloko bien te piaka na piaka ozoka biloko bien te osala affaire ekende te bato bazala lingo balinga ko lisusu te osala rapport sexuel ozoka ngo so elengi te ozoka zono zaka mutu normal Église universelle, pentecôtiste, charismatique, ministère des affranchis. Oye Kumba Makana, prophète messager, l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'homme selon le cœur de Dieu. Moto Oyo, Azo Kamula Satan Mato, il peut Satan Azaliko Pakatanet Karana film. Yenani Emmanuel Dodi, Ndimelanga Ike, Oyo Azali Monsali Nanzambe, Oyo Nzamba Azaliko utiliser puissamment. Na cadre Yako célébrer fête, ya grand salut, fête du temps. Oyo ezali mokolo oyo tozali ko célébrer mokolo nzambe akutana kana mosali na ye prophète messager Emmanuel Dodi pote abanda ko servir yepe ko kangola bana nzambe nyonso talatina bazali ko bengisa bino mokolo ya samedi 17 décembre 2022 à partir ya 15h ngingo ti 18h30 yo motozali na mikakatano ozali na ba blocage ba faire maladie incurable ozali komona solution te ngana yebisi yo yaka komona nzambe ya prophète messager Emmanuel Dodi akokangola yo na niveau ya 2 fois te tunangai ekozala esika nini awa na aqua splash oyo ezwami na croisement ya poilu na 14e rue limité industriel awa nzamba komimonisa puissamment na niveau ya 2 fois te dit amen. Bonjour, bonsoir très chers internautes, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Vous la biso partout, na ba USA, vous la biso na ba London, vous la biso na Paris, vous la biso na ba Afrique du Sud, vous la biso na ba Gabon. Ici Kawapi Bozwabi na Pessimino Moté. Cette émission est présentée par le vôtre Aïdor Bukwala, l'international, autrement dit les Brésiliens et Yapembe. Aujourd'hui nous sommes en RDC, précisément dans la ville province de Kinshasa. Et si Kawapi, tu peux s'arriver au rendez-vous, il y a le 17 décembre, la date historique, Oyo, Motonanzame, l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Dodi, alors qui a robé ça va franchir son abato balingara Nzambe, tout le monde le 17 décembre, bisogno a on a 4 aquas flèches, il y a un tour là qui s'habille aussi cap événement écoulé, c'est un miracle que salama. Je suis pas seul aujourd'hui, je suis avec Ken Piana Makizembe et la sœur Sandra Lina. Avec eux, nous allons vous faire découvrir et si gars Miloué Rolera. On a bien des bandeliers émission. Le légumes en menacé à Mokilo et Zate. Tout le monde a vu tout ça la main, tout le monde c'est grâce à Dieu net aux paiements. Comme je suis passé à sur Macron Ngimbi, à Royder Ngara, tout là que ça va franchir, tout va d'autres internautes nous sommes. Bon, t'as la biso. Ken est bien là. Ouais, Aïdor Bokwala, Yapembe. Ah, bonjour, bonjour, shalom. Ah ouais. Ndenge nyoso pesa, lelo eza
tolobelaka makambo ya nzambe parce que mokili oyo totika yango bao babandaka yango bao babandaka na l'an 2000 peut-être bao babandaka na 1000 ans mutu ya 1000 ans azalaka su te en tout cas biso nyonso mpe eya na moment moko mpe tokozala na biso mpe te vraiment eza moment oyo eza moment moko opportun ya kokumisa nzambe ere ozopema malgré badelire na biso mais il faut tokumisaka nzambe ere moko boye ere ozopema esalaka toujours bien mpo tokozalaka na biso te mwa ta moke oyo tobimisa mwa souffle oyo ere moko mpe todediaka yango mpe mpa nzambe ke kobengisa bato baya mpe makambo ya nzambe surtout epa mosali ya nzambe ya bien prophète Emmanuel Dodi topesaki idée topesaki buto bien en tout cas prophète faut kokweyaka mpe na baplace oyo bato bamonaka baya kosala baambiance badistraction ebele kokende mpe koteya bato kuna yango ozomona lelo tose retrouve na Aqua Splash place manifestation ya le 17 ezala mpo ebele bazwaka image kuna mpona kokota il faut futa droit d'entrée au temps kuna bapiscine ezali banini ezali bana bakoma kodéranger baparents bomema biso na Aqua Splash baparents ebele baa na mbongo te mais grâce ya prophète Emmanuel Dodi tout le monde akoya awa déjà bafuti makambo nyonso mpona bino. Moi j'aimerais avant na tout personne sans ligne de baboté ah tous les bandes à Aqua Splash déjà vous signaler qu'ils ont un poids lourd que poids lourd route poids lourd oyebani koutara boeti comme makuna na ville na 14e mairie référence on va route limitée référence c'est ça 14e mairie au côté ça on a ndako ya ba pasteur John wa salara émission pasteur John l'été à Peter c'est bango en étage na bomo na muke donc awa comme awa au mona dessin monene oyo yo de benga Aqua Splash les références c'est donc 17 mais quel bien je mérite autant moi na biso vraiment OK ça ça dérange pas tambola mais Sandalina soit micro c'est Sandra. Ouais, bonne santé. Bon, bien mon frère. Le 17, ouais. Tu as bongo awa na Aqua Splash na bokasi ya okumi sanzambe pardon na il y a le canon baboto to surtout pour que comme ça. Pour na okumi sanzambe au prophète Emmanuel Dodi a bengisi ba franchi ka ba franchi te fait bato balingara ko adorer nzambe. D'abord Sandalina ya ndenge ni omona o idango ndenge ni vraiment po yo to bengo au témoignage vivant. Ouais. Bon, shalom les affranchis. Partout au monde, partout au monde, affranchis baza. Tu as na Aqua Awa, na 14e rue na poids lourd. Donc, nous avons Monica. Quand on est na lobby, tu as des autant baleka na boy barefaka. Ah, mkoni na okota wa. Mkoni na okota pente za ka cher, mkoni na okota. Droit d'entrée $35 na mutuka moko. Bato ba roya rosura le banzambe wana. Bon yara ofele, il faut ba foutre droit d'entrée pour ah mingi ba yara até pour na montant déjà. C'est l'argent. Les prophètes Emmanuel Dodi, les Jésus. Ouais, les prophètes Emmanuel Dodi, les Jésus, et ça foutait libino. OK. Les Jésus, et ça foutait libino na Aqua Awa na 14e prix. Yaka koloka lobanzambe, okuta makamunyonso, okoyoki nanu, oyoki en prière. Aussi ici dans l'événement ya biso au prophète Aros. Akokota biso na 2023 na bénédiction parce que bato belé bakanisaka décembre bato bakufaka. Batia biso déjà na mutuke décembre il faut to kufa. Ba pesa diable Valère makasi to bangaka na décembre. Mais les cas Jésus le prophète Emmanuel Dodi tangoyé ayoko l'acception que mois décembre est un mois de bénédiction. OK. So de comme na décembre au côté 2023 et un mois de bénédiction ayoko longola biso ba congolais biso na monde décembre ni moment où satata molaka moi baliaka batu et beaucoup de familles presque laisse-moi vous dire la vérité et ça nous moi batu mingi ba sambela te ba koma ko sambela makasi pour ba bangaka décembre baliaka batu yo bilanga moi bénédiction expliquez biso un peu. Oui na expliquer bino parce que biso ba to koli totalement na ba église ebele ba te aka liloba moko que décembre il faut bien aller na église décembre il faut bien aller na église boki mabali abino donc to era mingi muta négligé ko sambela na janvier ti a comme na décembre ayo la na ve pour akima ndoki donc ba tia biso na mutu bongo que na décembre il faut to banga bandoki to pesa bandoki valeur to ki mamba na ve to lala bada boy balianga 2023 na kota te mais le prophète Emmanuel Dodi les cas Jésus ayo ko longola congolais et loko na mutu ayo longola congolais loko na mutu que décembre kaka te pot so talipe banda janvier banda bazo kufati
février bato bakufi mars bato bakufi donc nde batiaka biso na mutu kaka décembre nde batiaka biso kaka na mutu kaka tokufaka na décembre mais boyebake décembre prophète Emmanuel ya longola alongoli bino na mutu ke eza mois ya bénédiction mabote tunangani siko mingi pe ba mituna babi côté ya bato na Aquas Fresh bato bazangani yamoni bato faut découvrir ensemble sika nini baki découvrir ensemble sika nini et je tiens à vous signaler que matin vous avez la carte de bocal ça peut être na carte piscine ba ye belé aussi ici na ko sambela vous allez voir aussi ici au sambe aussi bénédiction au côté en 2023 au côté ngo kitoko avec Nzambe a prophète Emmanuel de Dazo Sala. Ouais, ah, tu as un couloir. Tu as un couloir, couloir est entré. Si tu as un bon na salle, place événement kozala. En tout cas, maman, papa, bana ba déranger comme makasi, papa, même biso na Aqua Splash. Papa, profitez ya kana bango jour ya prière parce que aweza au foute de l'autre côté. Donc ya kana bana boyoki mateya et aussi là 18h et bana 15h et si ba 18h 19h boye belé ce qui paye aux abana na yo ba profiter ba sakana ba jouer ba sakani salle de jeux ezali piscine ezali boyoki mateya vraiment en tout cas boya belé ata 50 000 personnes tu as besoin pena ba tu ba ka mateya tunangani nye akwana panzo sangwe yosalinga bola mulokolo moto bakandanga kale le 16 to panzo sangwe grâce à lui to panzo sangwe prophète Emmanuel to panzo sangwe écoute da awa bomoni bino moko azade a plein donc itozo kota place événement monene ezali parce que awa toye kolobela prière o mosali na nkolo ya monene prophète Emmanuel dodi akwa yango c'est la sanda pardon akwa yango wana bomona awa bato azala déjà plein awa sikoyo tokota tomata na biso sincère entre donc c'est ça bon tomata awa déjà. Voilà. Tomate sincère ou salé? Ok. Et ça, quantième niveau? Deuxième niveau. Deuxième. Ok. Merci. Bon. Tomate sincère. Tomate. Alors, bandimi nzambe banankolo boya vraiment ébélé parce que prophète Emmanuel Dodi azana posa ya ko sauver ba ami ya batu ébélé o eza ya ko bunga. Vraiment tomati tokende deuxième niveau place événement monene kozala gotengi mbi zwa ndenge sincère efungama zela ndenge sincère ya moyo efungami déjà awa déjà gauche autre itinéraire il y a comment ça c'est comme au matin sincère deuxième niveau aux yeux gauche là c'est la salle et sikawapi événement monene le rendez-vous est pris. Il y a prophète Emmanuel Dodi. Donc awa nyonso et ofungama salle eza salle ya monene vraiment bosomo na bino moko salle moko vraiment confort climatisation ya blague climatisation ya blague je pense bomo na bino moko donc ya salle moko confort et l'équipe salle et belé voir même il y a poto déjà bazo préparer ba kiti oyo ba serviteur ba rofanda awa déjà de ba kiti fait ça là 5 ba kiti rozale belé place ba serviteur ba rofanda ba kiti na biso bandimi pe ezali ba kiti na biso bandimi ezali eza vraiment belé à blague donc c'est belé d'abord eza na musala kaka ya mema bati ba kiti belé yango ememi yango ememi bon monati donc il service eza makasi bon mona ba kiti ba mipikwa ba kiti awa soki boye boko fanda très bien na kimia moko impossible en tout cas na senga bandeko na nga ya poto oyo bozolanda biso musika boka te événement le 17 te fota billet na yo yaka Kinshasa pour nzamba kosala ba miracle ya ndenge na ndenge awa na salo vraiment nzamba kosala ba miracle ya ndenge na ndenge boya vraiment ebele bomona biloko ngumami oyo eza ba table ya ba table de ba table que non ba table pena donc ba table
mais jour en autre moi to utiliser ba table rozalate et sengaka ba kiti pour bateau ba le kama ebele Agda pourquoi là? Quel est bien hein? Au moins la salle est vraiment mystique. Déjà, et là on a la CPL à Liboso, baba nzamba linga pe propriété. Même si ka o organiser événement nzambe, ils a appelé ba conforme au mutanga yemundi maye. Voilà. Albarate ke o te c'est comme sokebo solo, na nga mabete ya, ils a juste de façon ya wa adorer nzambe ne sengo. O bozo mona we fongwa maka, makongi mi venez s'il vous plaît. Tala ba lumière ils a pena na tous les coins, ba lumière we beta kanandenge na ndenge. Oh bozomona oyo eko fongwama parce que la salle les a monene o nyoso e fongwama donc ba fongola yango et permettre que ton prophète soit la likolo awa to ko kotela ngo siko boya ko ba mona ndenge tala ndenge ba nini ekozala te wana eza surprise na bango moko podium prophète a likolo. Donc on est venu vous montrer juste pour l'accepter OK. Prophète Emmanuel Dodi asala makambo na vraiment c'est une question d'organisation. Donc awa nous c'est la salle donc on est sur le fond oh nous allons ouvert tala ba kiti ndenge eza donc ba kiti tout eza disponible pour na bino bandeko surtout au bokouta na diaspora na bandeko ya awa ba kiti eza disponible air salle ba fongolango tala kiti eza na musuni ya efandeli neti kiti oyo bazalaki Jésus Christ afandela mais bati yango pona yo mondimi da kiti oyo eza na musuni moko soko ofandi awa okoyoka pino mpe mate ofandi no boya ofandi no mpe na bozoka mateya osanti mpe na kiti ya neti mbetu omoni baplace mosusu ya baplace moko boye nzambe apambola osanti mpe na kiti ndenge moko na kiti oyo bazelelaka Jésus na Jérusalem ke akofanda place boye ndenge en tout cas oyo eza quel pédale? Ouais. Je vais que sur la commande parce que tous en a 4 il y a Aquas Flèche ici cap puis tout ça coupe sur la mission qu'on a ici cap comprenez hein ici cap le 17 décembre date où il pèse 1000 là-bas na Nzambe nyonso au prophète Emmanuel de Dalobaki tu as quoi adorer Nzambe ensemble alors les loming ba mutu ba question qui est champion les choix prophète Sali ya repondre là-bas na Nzambe sika nene bokitoko et puis je tiens à vous signaler que louer sika aux aventure ça coûte beaucoup d'argent. C'est là na zo eloko pona prouver batu que na zo eloko mo kuna comprenez oye pena que oyo kalilo banza oye pena que oyo ka zo eloko mo wana wow mambo aventure donc mutu ne so rivaka akoka okota akwate na 14e rue donc les cas Jésus a pris une opportunité c'est là aux hommes awa place toza activité ezalaka et belena za somo soso c'est là simba yango décor ezala boy décor yango yango la ça par rapport à décor pesanga na mfasage toza nango na la sabati mais awa ezalaka like ça bati omoni awa eza place moko basali yango pona bato balingaka kovisite place ya bien omo atala bapri na bango siko jour ya le 17 mutu accès ya makambo nyonso to eza gratuit pour prophète Emmanuel Dodi déjà awa makambo to kito mais normalement tala nde bato bayaka accès adulte 35 consommation accès enfant 25 na consommation sans consommation $30 sans consommation enfant $20 donc normalement ils ont $35 ou bien $20 alors maintenant ce qu'on donc ils ont plus de quel est bien donc ils ont plus de 12 000 personnes 12 000 personnes alors batunyo soana prophète Emmanuel Dodi va foutre les bango déjà mais aïda na lobi boy o moni vraiment sali ya Nzambe ya solo aza mutoyo adimba ko se sacrifier parce que mbongo tokuta yango tokotika yango prophète Emmanuel Dodi abombaka mbongo te po un jour soki azate mbongo tika la kotelengana azo serve mbongo na Nzambe pambole a servir nango musala ya Nzambe tala siko sacrifice ya boy ya obengisa plus de 12 000 personnes 12 000 personnes ana siko bana charge na yo ba frère o nyonso mutabimisa 10 francs azate parce que yo si ofuteli bango pona musalaka pona koteya batuka liloba mon frère basela Nzamba boye baza mibale na Congo na biso te
mosala nzambe amipesaka corps et âme mpona koservir nzambe aondima nyonso aza nango aodivise mbongo ne ya banki mpo aservir mosala nzambe mofa il faut kobetela ye maboko yango na osenga bandeko nyonso tu oyo bokolanda biso koya kosukola koya kosala ambiance bofutela $35 boyaka mbangu oyo oyo mosusu ekoaportele bino rien mais jour ya le 17 babengisi bino boya koyoka liloba ya nzambe oyoki liloba soki mpe akili esili bato bazoki oyo bayaki kosambela baokende soki yo komona ke natoki na plonge ocomprendre ou bien bana ndenge baderangeanga dans occasion mpe baprofite mpe osakana basakani na bango moto apekisi moto aza te après prière bosakani na bino c'est tout. J'adore quand tu parles de Dieu, tu es à l'heure sérieuse et mon colon avait mangana bara l'heure il est kinzambe zatea. On peut tout faire dans la vie et sans oublier que à ne pas oublier que surtout payer mes la grâce à Nzambe. Et moi ce que je dirais le 17 et ça date le rabat date n'y sauté. Laisse-moi vous dire la vérité. Pourquoi on a mis le roi de badat n'y sauté? Taras que si que bayara foot à mon bas sokola. Jusqu'au jour en oyer au foot il a raté au coach au félé pour qu'il lo ba Nzambe. Ça nous rappelle au mot très important bi ba sera que décembre baliaka baboy mais chez nous c'est autrement. Décembre vous appelez année moins à bénédiction. Moins à bénédiction. Et faut l'année prochaine en fait on a benga bandeko oh nous sommes télévision ba diaspora ah on a Congo Kinshasa biso tout le bras donc ego sokola nzoto te mais ego sokola siko mudo ya na bulo sokola ya sokola molimo imagine que à quoi espèce ko sokola molimo quoi Sandalina ouais salle où il y en a ces épisodes image à Zénith ouais ba Bercy ba Olympia ou ça robeta si on compte en siko na kibonzambe et ça d'abord on ndenge ni tanké ancien danseuse nga bien un témoignage vivant de Mbassou à la réalité vivante. Si les lois Sandalina ba beauté na kibonzambe nga na mona salle au Lincoln Center to beta na New York na Kofi na ba fali to kama ensemble Lincoln Center donc ya na ba artiste be beta teza ko bongo sko ya Congo po eza déjà le quoi seulement so coach obosani kisasa yango tika bat ba envie yango mais na obeng sabino boya ebele le 14 le 17 et le 17 boya ebele na isa batu mingi ngana tambola ba église ebele mais biloko ngana on n'est pas prophète Emmanuel Dodi le ka Jésus tala mutu alongola pire na mariage première fois na yoka tokenda na ba église ebele bat babaka les bonheurs et les pires mais prophète Emmanuel Dodi aye kolongola pire atiki loka les bonheurs les meilleurs mutu bongo le ka Jésus nzambe mtatindeli biso ba ça ba jeter mutu aye na 3 baptêmes bato qui na boye mona ba baptiso na kopo na baignoire na piscine mais mutaye na 3 baptêmes pe ba baptiso na mayanzili pe tout ezolongo ezokende en tout cas prophète Emmanuel Dodi o toyoka na ba Bible bato so batanga baté aka liloba moko mais pas prophète Emmanuel Dodi le ka Jésus eza autre chose donc mato ipenja ke et yoka et pas prophète Emmanuel Dodi biloko comment bimisela biso ba franchi na monde entier en tout cas mato et comment okamwa ore munongo kamo me matoi et comment kama po matoi mais ça na liloba moko batu ba yebele on viaka akwa yaka ya ko sukola molimo décembre tango vanda ndaku o banga ke décembre fona ke deveye moko boye na kende parce que na kufate biso prophète Emmanuel Dodi ayeli biso susu eloko asiko to yebaka te décembre tant comme décembre ça mois ya bénédiction ezo kocho 2023 na espoir foi donc espoir moko ya makasi donc lobi ke simba donc ayoko longola ayo longola eloko na mutuke okokufa na décembre donc yaka le 17 na akwapo to kota no elongo na décembre 2023 et pour to koti déjà to le 17 donc koto fêter bien na 2023 et ça la bien boye belé bana poto ba franchi nyonso olingi nzamba salela yo olingi nzambe apesa oyo lingi yaka bimisa bande ko na bino na hôpital ba docteur bazoko kate bimisa na hôpital bimisa ba ona ba église ya makiona bato ba pe ba liaka bino mabonja bato ba pesa bino ba prophétie ya lokuta bato ba lobela bino makambo ekokate ba yebisa makambo ekomate mais prophète Emmanuel Dodi azapo na oyebisa ote azapo na olongola malheur o ezana kata nzoto na
aza na posa kolongola prophète oyo eza na nzoto na yo nyonso elongo aza na posa kolongola piaka oyo eza na nzoto na yo donc soki oyi olukaka mosala yaya yaka le 17 okozwa mosala wana soki olukaka libala okozwa libala soki olukaka kobota okozwa kobota en plus biso kaka tolukela nzambe mpona biloko ya mokili te nabengisi yo mpo biso bato mokili tolinga biloko ya mokili mais yaya koprépare lola na ok place okende. Lina, on a toujours une question avant que Ken. Il y avait un moment où tu faisais des publicités pour appeler des gens, ben à un concert, où il y a belé, où les catés, où il y a un spectacle, où il y a un Et ça te fait comment aujourd'hui quand tu es devant la caméra et tu appelles les gens pour venir servir au Royo Kailoba Nzambe. Yo mo miloblerani ni katina yo interaction tant que Sandra Mora banor benga batu boye belé beaucoup te belé boye bina robina danger to yemba danger. Et la même Sandralina a comme loko bana batu ke boya Nzamba lingi bino et tout ça. Yo mo katina miloblerani ni vraiment ça. Bon katina na milobelaka professeur Jean l'équipe de Jésus za musala Nzamba solo pour ngavo Sandralina na sala inane keke na église na ke na ke ba 2 ans boy na umpena ko respecter makambo Nzambe na umo banga Nzambe pour na kutana musala solo prophète Emmanuel Doti donc le loko salanga ke leona belela bato na yebi ke ba ko juger nga ba odi mengai ato juger ngai motema na nga oyo ezoluka lola o prophète Emmanuel Doti do mema biso na oluka Nzambe pona biloko ya mokili te mabala te pona mabala te pona kubota te pona zombongo te na lekisa bato ngai tout est vanité nyonso eza ba valeur toti kango mais biso prophète Emmanuel Doti alobaka to luka Nzambe pona lola yeba soki kovana na avenir ya ange Michael soki kovana avenir ya ange Gabriel soki oza pe voisine à Jésus ou bien à maman Maria donc biso tozo luka nete ko nomona biloko wana quoi très profond zo ngilo keni piana omoni sœur na biso Sandralina ngalo bango chaque fois na mona ke sala nga plaisir sœur na biso abeta 6 mois na église bima yaza ene mondimi bima 6 mois na église bima na mbasu na ye mbasu ekomeli espoir esili ke mbasu ane kobika jour na ya na ngana zoye ka neto ya émission sandaza aboyaka na epa lobia na ume na église mbasu ngwe silaka te toya na église ya prophète Emmanuel Doti bato bayebi ba histoire bien lelo Sandralina koma pe mondimi parce que ayaka na eloko mo boye e compliqué ye a umeli nango pe na be église solution ezate maye pa prophète moko kaka o ya zala ya ka tu amona makambo bato ba témoigner ba miracle amona ngoma seki amoni pe aye lelo lobi mbasu nezal soute en tout cas et ça la nga bien moni bato mususu bazaba bengra babiki sie na église na likambo bolinga bomaye abiki na ye azongeli na ye ka via mokili akoya pe tu na église te vraiment nga pona nga na yebi bato baza na ba problème ebele koleka voir même mbasu ya Sandralina baza ebele mais ba na ba doute ya okende nde ba église po ba pasteur ebele oyo ya ba makiona balembisa bato mitema ya koya kosambela menga na signaler yo ndeko na nga ozolanda ngai balobi place batu ya mabe baza ata moko ya vrai azanga raté zwa exemple ya sœur na biso kaka Sandralina o pe alembaki basali ya Nzambe afandi 6 mois na église ya munene makasi bima mbasu yango likolo solution ezate mais ba pesi ka adresse moko boy ka ndenge to benga binoti na ba problème na bino belé boza nango boko taka mois d'août ye pas zalaka na doute toya na ega ya ko forcer aoya net ya ketu mais ayeboye babisi obiki lobi amoni penali kolonje kei mbaso kei yo pende kozola na biso koza pe na problème sérieux ko leka Sandralina oko note pe date wana le 17 awa ko futelo côté akwa splash kolanda no kombote kolanda na ondenge zalaka te ya le 17 soki oyaka awa futaka ya le 17 eza ofele parce que sali oyo esi ba futeli onde konanga ozolanda ngai ba futeli yo pona koza solution ya problème oza nango yonde kozolanda ngai talaka TV bien tala téléphone na bien ndeko ozolanda ngai oza ba problème ebele omonika yo mutu na olakisa musabi yo mutu talanga yo le 17 kozanga yo peut-être basi va préparer yo taba ya bonne année que le premier rekomaté kaka yo mutu olanda ngai yo jour ya le 17 yonde yo kaka nde muto batie na mbutambu
sali oyo baluango inikima pona kolongolo na mutambu wana balingi balio na famille kaka yo muto otalanga yo eza muto musute yo kaka soki po dute tali nango kaka yo obi pourquoi ozwi libaku ya kotalanga po ngana yeli message ke yo 2023 emso okota yo etali yo so okoti duti ya koya yo nana question na tout là ah non c'est intéressant et puis permettez de répondre à la sincérité et puis répondre à internet sur la biso est-ce qu'il y a une différence il y a Kenny Hall ou la musique na Kenny sur la Nzambe pour je salue comme ça sur la Nzambe aux en l'air on dirait on dégagerait leur mot mais quand je parle de la musique vous savez Kenny Mususu vous en a des mots différents na éclaircir sinon le comme baloba ah Kenny mucho ba makambo bolelo le luma Nzambe awa siko esprit nanga pena eza place esprit fezala kuna ezala esprit ya libanda kuna eza esprit ya masumu mais awa wa masumu ana na bwaki yango musika awa siko na lati pena ya sans lisumu esprit moko ya kisen ya na oloba na contrôler ba parole nanga o mona te message na yo kaka ndeko ko bulete ke na olobela mutu musu kaka yo mutu otelanga émission na cheka kaka potelanga oyeba ke le 17 soki ozangi etali yo parce que so yo kinga si na lobi ke mosali Nzambe ya munene ya mboka na biso akoteya awa na aqua splash bomoni bino moko ndeto mati deuxième niveau bomoni bino moko question monsieur ezali bato bamitu na babi basala Nzambe mingi baza so ba organiser ba événement na to ba aussi ba campagne ba bengi sa ba musicien to yebi ba accompagner bango et c'est un constant que les gens basali prophète Emmanuel Dodi na ba campagne nani naye abengi sera vraiment ba musicien te ba koto ba benga ba accompagner en fait là c'est pas pour moi mais leur mbongo boy ils ça dit à quoi en fait bon de un eza makambo bozala de un lisumu yo na église na yo oza déjà na batu bayembaka batu wana opesaka bango confiance chaque jour pourquoi pas batu wana ba accompagner na ba événement bango bakoma batu bazanga tina ozwi mbato ya tina bauti libanda honoré mais non siko soki otuni ke prophète pourquoi zora batu mususu te baya koyemba c'est que prophète yemoko pe na ba événement bo il faut tia pe pasteur à l'église mususu aya otela donc ndenga yenge pas opesa bandi ba chanteur ya église na epe valeur ngamo na ngo eza na tina moko te ba pasteur mboka na biso akende na événement moko munene abengi ba frère Patrice ba José Zita ba Thomas Lukofe a majorité ba to wana toyoka mso balobi ba passer na via ba bangi ba passer mais yo koza na batu mwa oyo ba mesana na yo déjà feeling na yo yango na ya biso na mboko basali Nzambe belé bazaya mabe parce que mosali Nzambe ya bien il faut la na chorale na ye oyo ese mesana na ye ba biki soki to bandi ko yemba nzembo ba papa déjà inspiration ba miracle yaka siko frère oyo ko éviter wana ayebi na été nzembo nini o inspira ko suba miracle et matalisus mais yo bengisie siko za muto ozanga bonzambe te o sala Nzambe ya sentiment c'est que on s'inspire na eloko moko te yango moni pas prophète Emmanuel Dodi makambo nyonso efeza la combiné na batu oyo ye amesana na bango ezate que par trafic d'influence frère moko ameli bangi na ye lobby aki abongwami akosi biso papa José Nzita mbote na peso mbote belé frère Matou Samuel pona nini boye donc ngai na bengisa batunde baya makambo ya obenga ba frère banani to ana fso na tina na ngote. Merci Ken Piana, je pense que déjà tu as important moi en tout cas ma touche était vrai presque vers la fin. Je tiens à vous signaler que ce 17 tout la business hour c'est à quelle heure Ken Piana? Non, banda 15h, 15h 18h. 15h 18h. Et puis et là au moment ça dit constant et na lo bango vraiment. Na Kenya na pe ba campagne, na Kenya ba manifester ba pasteur rebelle. Na zara Cyprien africaine. Respect à R. Respect à R. Ok. Respect à R. Parce que mingi bango pe oya l'église ba obanga lembi na lobi na côté na campagne boye. Mobile biso 1 heure du temps ayo komara 5 heures du temps. Mais na fikini ba sara na fikini ba mona prophète tanga koti albe na sala énergie je me trompe pas. Et tant que kokiba akiti ba bozonga. Et ce jour-là le 17 je tiens à vous informer que respect à R ko sala passer à water biso la bonne manière. Voilà. Bonne manière on les a accompagner na mutu nenga ko vivre. Alors Ken, tout ça m'arrive presque à la fin.
et là on est qu'on bana nzambe surtout na ba diaspora ou peut-être mingi ba zo courage ya te bazana ba ndeko na Kinshasa nga eloko na loba na bandeko na loba na nenga sérieux mulimo en place to komina nous le 25 décembre te to komina le 30 décembre te na senga batu bandeko na ngai boyebisa bandeko na bino nyonso tu o ba landa biso olandi biso yebisa ta ndeko na landi te bazanga occasion na ya le 17 te ya tokuta na awa na Aqua Splash eza journée moko spécial ya blagité toyebi biso moko ba africain toyebi ndenge mitambu ezalelaka biso chaque fin de l'année nayebi pourquoi eza na mitambu ebele oyo déjà ba préparaka biso chaque fin de l'année peut-être on a mutambu moko ya malédiction au côté nango 2023 vino ekende da kobeba peut-être on a mutambu ya maladie moko ya munene oyo ko frapper yo kaka na début année oyo to kende kokota peut-être on a kati ya mutambu ya liwa basi ba tshelo cercueil ba zelo kaka oza nyama o ba kolia na ba fête mutu nyonso te nzamba pesa nguya ya kobimisa batu na kati ya mutambo o batie yo mutambo esi ba kotisi na kati mutu nyonso na pouvoir wana te ndenge to vivre boye mutu sa ko mona azo vivre a peu normal peut-être molimo na esi ba kotisa na cimetière mais a vivre na lili mo boye a se la jour ba ke no kundai mais na batu o nzamba pesa pouvoir même basi ba tia na kati ya tombe ceux qui assemblent à prier à kobimisa ko benda yo ozongeli nzoto no normal ezongi yo zo mona wana nzoto kaka emso za su nzoto te otikala étiquette odaye déjà comment vivre okolia boy ozoka biloko bien te piaka na piaka ozoka biloko bien te osala affaire ekende te bato bazala lingo balinga ko lisusu te osala rapport sexuel ozoka ngo so elengi te aux raisons à mutu normal. Tu aux raisons non mais mon frère to bota marabongo eza maramuto koyo ka sonité nabi nyoso zo sala ozomona ngo ka lengeze susute yozo mi mona ka oza mutu normal kaka bato balinga ko ba lingwe sute famille ba comment sentir yo mal à l'aise mon frère et milimo oyo ezo senga il faut pas délivrer il faut que luka mosali ya nzambe ya bien. Na beta c'était chaque jour na répétaka église nyonso eza église té vraie église eza place mosali ya nzambe ya solo o azana nguya azali to sengi yo te okoma Francis ka mbala moko ya ko passer na biso ka jour moko ya le 17 jour ya le 17 wana ndeza jour oyo eza bénéfice pona yo muto zotalanga yo kaka est-ce qu'on dit mai que okutanga na hotel ya yo et ce qui oyete le 17 ngaza problème te ponga message na komiseli yo mutu ozotalanga yo kenwe na s'entendre un jour aux pasteur ndeko nanga oza na poto message oyo na komiseli yo po yebisa ndeko na Kinshasa kozanga yo ka soki oboy ko yebisa etali yo ngasi na komisi message ona famille na biso soki na yebaki faki na tinda bango ba le 17 po problème oyate nga pouvoir nzamba pesa na komisela kaka yo message yo ndako mobimbo bolanda message na komiseli bino ken piana na ça donner un jour aux amsala nzambia ya blague te na mona ngo vraiment ya blague te vous a témoignage vraiment ya bato ya blague te vous avez pris na ngo so ekomeli ekoya wana eza makamso ba force kate ya ka pena naturel ye fandi OK ya mayu ya te ya mayu ya te sikoyo ya mayu ya te. Merci beaucoup Kenny. Merci beaucoup en tout cas merci na yo Aido. Merci beaucoup Kenny. Merci Sandalina. Merci. Naloba merci. Ah ouais ça message à Souka. Merci na bande konyo surtout au bolandinga bozuta ya landanga ya yo ka message. Ouais. Merci beaucoup. Bon négligé té. Nasali émission oyo toza lelo le 8 décembre. Le 8 décembre. Jeudi le 8 décembre. Jeudi le 8. Ouais. Jeudi le 8. Na loba mingi te. Nga o na elaki yo ndeko na ngai ezaka message ya mosali ya nzambe moko oyo aza na connotation ya bien. Mosali ya nzambe moko oyo aza propre. Ndako te ya awa le 17. O aza propre sans tache.
yenda côté ya awa le 17 na komiseli au message soko za amateur ya koyoka oyoki soko boy no kondimelanga na fonction na te en tout cas na forcer yo te na forcer yo te pour jour to kufa pe jour nzamba sambisa biso chaque mutu ba sambise na ndenge na yi soki yo kende ko souffrir na moto etali kaka yo benga eloko na yebisi yo luka kimia na vie na yo luka kimia na santé na yo luka kimia na bomoi na yo yaka le 17 fukama awa senga bolimbisi na makambo nyonso sali ane mobimba nzamba fongwelo ba porte. Merci. Merci Kenny Piana. Sandali na mot de la fin ensemble. Bon, on a bien si batu nyonso. Oh ba espoir ici là. Vous avez une foi te ko vivre. Nzambe atindel biso les ka Jésus azo zo solution batu nyonso miracle azo sala. Donc ndeko yaka oyo zo lobiko na okota na 2023 na makambo bien. Oyo ko longola biso ke okobik okokufa te okokota 2023. Donc yaka oya kozwa c'est fait yaka oya kozwa miracle papa solution tunanga nini tunanga akwa na opanjo sangwe akwa na opanjo sangwe le 17 na opanjo sangwe grand sali na opanjo sangwe tunanga nini tunanga na binela mokili na zoelo kote akwa na opanjo sangwe akwa na panzo sangwe panzo sangwe akwa na panzo sangwe anganini tunanga grasali na panzo sangwe akwa na panzo sangwe leka Jésus na panzo sangwe Emmanuel na panzo sangwe le 17 panzo sangwe grasali to panzo sangwe tunanga ninya tunanga akwa na panzo sangwe leka Jésus to panzo sangwe c'est fait to panzo sangwe papa miracle to panzo sangwe tunanga ninya tunanga akwa na panzo sangwe tunanga ninya tunanga le 17 na panzo sangwe tunanga nini tunanga grâce à l'ito panzo sangwe tunanga nini tunanga les cas Jésus to pando sangwe prophète Emmanuel to panzo sangwe osalinga bolano pentecôtiste, charismatique, ministère des affranchis. Oye Kumba Makana, prophète messager, l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'homme selon le cœur de Dieu. Moto Oyo, Azo Kamula Satan Mato, il peut Satan Azaliko Pakatanet Karana film. Yenani Emmanuel Dodi, Ndimelangaike, Oyo Azali Monsali Nanzambe, Oyo Nzamba Azaliko utilisé puissamment. Na cadre Yako célébrer fête, ya grand salut, fête du temps, Oyo ezali mokolo oyo tozali ko célébrer mokolo nzambe akutana kana mosali na ye prophète messager Emmanuel Dodi pote abanda ko servir yepe ko kangola bana nzambe nyonso talatina bazali ko bengi sabino mokolo ya samedi 17 décembre 2022 à partir ya 15h ngingo
ti 18h30 yo moto ozali na mikakatano ozali na blocage ya bafer maladie incurable ozali komona solution te nga na yebisi yo yaka komona nzambe ya prophète messager Emmanuel Idodi akokangola yo na niveau ya 2 fois te tuna ngai ekozala esika nini awa na Aqua Splash oyo ezwami na croisement ya Poilu na 14e rue limité industriel awa nzamba komimonisa puissamment na niveau ya 2 fois te dit amen.